envoyer vos colis. Yeah. Rapide et sûr, toujours là pour vous. Loin de la maison mais le cœur est là. Un carton d'amour pour ceux qui sont là-bas. Grand carton, moyen carton, tout est prêt. On charge les rêves dans chaque trajet. De Londres à Kinshasa, sans stress, sans peur. Chaque envoi porte un bout de nos cœurs. Faites confiance, on vous guide la main. Maritime horizon, tout ira bien. Oh maman, oh papa, le colis est parti rapide et sûr. Confiance garantie. Maritime horizon, John sans souci. Faites partie du voyage aujourd'hui. Pas un carton, un petit tapis, ouais. Moi un carton, tout est simplifié. Le 8 mars 2025, vous êtes tous cordialement invités pour le Women's Day, la journée de la femme. Rafi Ngoma à lobby, Boya et Belé chez Caribou Restaurant na Hardwick. Numéro 4, Palfrey Place, na M12 6BY. Réservez déjà s'il vous plaît. Eh oui, bonsoir. Je suis arrivé à la fin de la cuisson de mon ngai. Je fais de l'oseille. Voilà, je vous montre seulement la fin parce que je ne saurais pas. Je n'ai pas eu le temps de filmer ça. Ça, c'est la fin de l'oseille avec Miss Yakukaoka. Voilà. Mais ça, là, dimanche, mais cette fois-ci, je fais ça le samedi soir parce que je suis un peu grippé, je ne peux pas sortir. Donc, bon, pas grippé dans la rue, mais la rue, ça va permettre de bien. Je ne saurais pas sortir ce soir. Alors, pour bien m'occuper, je dois faire quand même quelque chose. Voilà, donc, voilà, voilà. Vous avez choisi de sortir, moi j'ai choisi de préparer ma nourriture pour demain. Voilà. Ah oui. Donc, ngai oyo, et c'est Béli, la tika pour la aussi ça. Pour la sakaka fait ya ngai. Voilà. J'espère que si vous allez des cerveaux. Voilà, Mikolo, ma soleil à Congo, mais voilà. Donc, en fait, c'est Béli, la dose de la caca, moi, qui t'a moqué. Voilà, c'est presque bon. Là, je suis là parce que je n'ai pas de torque et Kangama. Voilà, je suis à la fin. Voilà. Donc, ça vient. Puis, surtout, le caractère spécial pour la volant matin. Mais, ils allaient caca. On a. Vous allez. Voilà. C'est la fin de l'histoire. Voilà, la vie de ngai na Miss Yakukaoka. Alors, ngai na Miss Yakukaoka. Oh, ils allaient vraiment. Il y a kolia mingi na foufou, je crois. Ceux qui ont l'air en eloko mususu, ata kwanga c'est bon. Mais en tout cas, kwanga na foufou, ezaki toko makasi. Voilà. Ezaki kapona komelisa bino soya. Bolimbisanga na melisa bato soya. Pona yebi ke koko njoko ya lambi na kibundele kuna ngana olamba penda donc ngai na Miss Yakukaoka. Et puis dans le bibi koko njoko koyate. Je ne reçois pas demain. Tina aussi, ça rebond à Badigo Yamba. Voilà. Bah maman, bino bolinga ko sala cuisine. Biso mibali tozo zela bino to sala ba émission en cuisine. Voilà, donc on a dans moi connaissance en cuisine, na ko partager pe na bino. Alors maman o yazali prête pour ça là. Émission en cuisine. Abenga biso abangate aebsate dalingi ko sala émission en cuisine. Voilà. C'était bon que Raphaël Ngoma, la cuisine de Rango comme d'habitude, de la Sarabino. Voilà. Donc, Ezali ngai na tché, ngai Miss Yakukaoka, aubergine, matungulu ya rouge s'il vous plaît, un peu spécial. Matungulu à rouge, na tché, tomate moke, mingite. Voilà, motosilic na aussi. Tomate moke mingite et puis voilà, yango warande.
moi cube magique moko mungwate pilipili moke. Voilà, pilipili on appelle ça pilipili à mungwate, donc moi pilipili moke. Donc ils ont un peu piquant, mais pas vraiment beaucoup de sel, pas de sel quoi. La tchèque sel, la tchèque à moi cube magique moko. La quantité à l'iboke à ngaïngaï, oh, il y a 1 kilo, je crois que ils allaient assez suffisant. Donc, dès la bino, tokokuta na mbala ya sima. Voilà. Donc, ma maman, oh, bali ko participer na émission gastronomique pour le na biso boya pour la kolia mission à cuisine plutôt. Tokotia pe gastronomie sur bolingi parce que moto nyonso alambaka fa yeba ntango olambi okomela yango na nini. Ngai boye namela yango na bière mais na lelo ezali samedi oyo nazomela bière te. Donc, ceux qui vraiment ntango na kolia alobi il faut emelama na bière moko à côté nga na mesala na bière na ngai ya bleu wana. Donc ezalaka vraiment esengo mingi komela yango toujours accompagné d'une bonne bière froide. Voilà. Batata bamama bandeko ezalaki bongo Raphaël Ngoma tobengi kati na Rango TV. Opesi mbote na bayebanso ya Manchester bamama nyonso napesi bino mbote 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 mbote. En tout cas bo luka bobenga ngai numéro ekodefini wana bo luka bobenga ngai mpona masolo ya cuisine toyeba tosala cuisine ensemble. Voilà. nakoloba mingi te napesi mbote na Blaise si oye mpe alingaka kolamba ye alambaka samedi bambote na yango na soki aza na ndako dimanche mpe alambaka. Allez, Coco Joko, un grand bonjour à toi epai ozaliki bosha molongo Cyril Monogo lelo na karibu. En tout cas bato balingi kozala na karibu le 8 mars bobanga te bobenga mama Lisa Ponga to mpe Cyril Monogo mpona kobuke déjà parce que le 8 mars ezali déjà kokende na lisolo ya sold out tokomi na makambo ba sold out hein? Donc ndenge tosalaki sold out na ozoseka bosekisaka ye bon motu moko akomeli kaka na ye moto asekisaka nde tosalaki sold out na Saint Valentin. En tout cas toza na deuxième sold out ekosalama awa kaka wana le 8 mars. Donc de préférence il faut ko réserver bouquet s'il vous plaît. Maman Lisa azozela bino parce qu'il faut réserver pour commander déjà à l'avance biloko nini okolia le 8 mars na otiela bino leaflet wana bokende na page na ngai na Rango Dias poto na Rango TV bokomona leaflet ya Mama Lisa oyo asali bongo préparation makasi mpona le 8 mars epai wapi tokokutana na bamama balobi bamama botika bapapa na ndako te oyo ya bino moko te. Donc vraiment kuna ya kozala nde opesi mbwa boyi. Voilà. Donc on se retrouve le 8 mars na Basic na Palfrey Place numéro 4 na Basic et postcode ezali M12 6BY. So tobi na lokota ya baanglais ezali bongo M12 6BY na numéro 4 ya Palfrey Place. C'est la bonne adresse à utiliser pour emela bino na nzela ya nsima te po ya toujours nzela liboso. Voilà, ezalaki bongo momela bino Raphaël Ngoma tokutani mbala ya nsima na ba émission mosusu kasi yambo te otika soko osilisi kotala video oyo aimez partager en tout cas na suka na yango abonnez-vous pe kobosana te ko cliquer na ngonga wana ya moke la petite clochette o cliquer wana pour que ozangaka te ba biloko nyonso tokobwaka. Apesi mama Nzamba mbote opesi mama nani su mama musuna nga mama Philo mwatema ya pasteur Dani bambote na yo papa Teddy mokambi mosali na Nzambe mbote mbote Maniza pasteur bambote na yango wana tous les pasteurs de Manchester bambote na bino yango wana tobosani te nde tolobaki na bino mama Liza oyo akolambela biso le 8 mars soki oye bongisa lolemo mpo babi bakamudela bogare ezongi na en forme mikolo oyo na bacrevete oyo etela kitoko wana na bino yo somo bomonaki masolo ya buffet ya le 15 février ndenge esalaki donc oyo akataki le 15 février yaka le 8 mars
Mama bobi babino mokote. Mema papa. Égoïste te sur te babenga bino banani. Banani ope bakoyi koya eza problème te. Est-ce que natangi ngombo natangi te. Tolobi batoba sobaya. Le 8 mars 2025, ma maman bobengami kotika papa landa kotin, mema papa na esikaya, restaurant chez Caribou et Paiwapina Hardwick. Venez nombreux. N'oubliez pas de vous abonner sur Rango TV avant de quitter. Merci. Chers amis, voici 3 raisons pour lesquelles vous devez choisir Maritime Horizon John Diné pour vos envois. La première raison, fiabilité garantie. Chez Maritime Horizon John, nous ne dépendons pas des colis des clients pour faire partir un conteneur. Nous avons nos propres marchandises. Même si c'est mordicti à réserve, le conteneur partira à même. Deuxième raison, transparence totale. Maritime Horizon John vous envoie les tracking de votre envoi pour que vous puissiez suivre vous-même les trajets de votre colis en toute transparence. Troisième raison, une entreprise des patients. Maritime Horizon John aime ce métier et aime ce client. Votre satisfaction est notre priorité. Choisissez la sécurité, la confiance et la passion avec Maritime Horizon John Diné. Contactez-nous dès maintenant au 07526 75 12 73 ou 079 21 86 47 24. Maritime Horizon John Diné, votre envoi, notre engagement.